Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Salut, bonsoir, bonjour, bonjour. La grande famille, il faut dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo na biso na banda na bino na ba poste téléviseur na bino na ba téléphone, laptop na bino et voilà. Kota aimer partager et zanga bino BBC Mpoi TV ba bon dimanche et si que aimez bino partout dans le monde. Voilà. Merci na balandi nyonso, merci na bande ko nyonso bazo considérer biso. Merci pour notre soutien na bino, vraiment ça me va droit au cœur. Tikete nzambe nanga amonelanga bino, nzambe nanga apamboelanga bino toujours. Voilà, famille Libota, bah bonjour na bino, la Chine on est ensemble. Le péché love, vous êtes là j'espère. Alors je vous aime. Les dinachou, bah bisous et sikabozali. On est ensemble quoi. Voilà. Bandeko, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Et comment ça neti moi kolemba moko boye ya kozonga toujours na makambo ya Ariachou sur les réseaux sociaux, mais le kola toujours travailler sur les réseaux sociaux et ça peka en matière on doit travailler sur ça, mais na ndenge moko ya bien. Alors tout monde qui a Ariachou après relation na eko kufa, tout monde qui o tabu ta nani marque tabu o ezaki libala te ezaki relation te ayeko memela ba tout ce qui blaise. Et biso nyonso tomonaki ekendaki trop vite na dote likolo nango. Comme pour dire que non Blaise abala déjà nambongo. Alors ba semaine passée ba semaine o eleki a tomonaki Ariachou alikaki sur les réseaux sociaux pona kwa koloba ba makambo ebele ya banganga et tout je crois na intervenira ki nango parce que na trouvaki yango vraiment c'était trop fort. Pourquoi jusqu'à ce point là? Ya kwa koloba babiloko moko boye o yo moko zoye bateke non bato bakobanda ko banga yo na futur. Alors eyebi kaka ye bandeko dans la vie to yeba to mekaraland ko se maîtriser franchement. Réseaux sociaux eza place o ba ka ko juger mututé. Réseaux sociaux ba biso ba mususu to ke déjà naza déjà na 3 ans sur les réseaux sociaux nazo ke na 4 ans sur les réseaux sociaux bandeko na tcha principe moroboé façon on a travailler na tia principe moroboé dans la vie il faut un principe dans la vie il faut pas que tambola peso ipendenge nini wana ça fait mal ya comme on a actrice na biso comédienne na biso Ariachou moi si kitoko et tout mais façon ba makambo nango ezokende makambo ezokende ça fatigue parfois hein, surtout lorsque ça qui sorti médiatique moroboé aye ko pesa siko vraie version il y a ndako nganga kota ki wana vraiment nazaki vraiment abati nango. Est-ce qu'il fallait? Alors ezali solo na memeli bino lelote après wana bato nyonso to mitunaki to monaki o a o memelaki bato Blaise to monaki bo sali publicité à soi disant libala dot et tout ba pesa ki dot na Congo. Est-ce que lorsque ozobima pona kwa koloba ba biloko tu te rends compte ya mobali ozana ye o utaki kolakisa biso soi disant Blaise belle famille na yo et tout nakangi parenthèse wana après to ekoyoka soit disant que non nzoka libala ekufa ah siko kozanga ba matière ou encore kozanga précision à likambo yango navandaki nanga kimia na ndenge nanga kokota na likambo yango te et 2 jours passés awa 3 jours passés to yoki bandeko mususu ba yaki pona koloba ke non libala esila pona boye soit disant Ariachou asala ki boye. Et aujourd'hui, dimanche, Ariachou a sali sortie médiatique moko na kati ya voiture yé na Blaise. Bandeko, je vous dis, na ki passe na mutema. Nazo ebate nini ezo leka na kati ya nini c'est quoi au juste avec la dame, avec Ariachou. Ariachou je sais peut-être au Holanda parce que Holanda kapé biso. Yeba ke no ata lorsque na sala analyse boy, na linga kayo ndeko nanga mwasi. Na linga ko makasi. Mais babiloko
poko makambu o ezo leka sur les réseaux sociaux na kombo na yo e ba sorti na yo façon yo zo kumbela makambu. Ma chère, kozala distraite te. Omoni na vie ba makambu susu ekomela kabiso na vie. Il faut to sosolaka. Pourquoi likambo ekomeli ngai? Ce que ozo tambola toujours na ignorance o ba dokuta na toujours na ba problème na vie. Elle est venue pour ko annoncer ko yebisa batu ke non, li relation a yena Blaise et Koufi c'est parce que yé aboya ki Blaise azanini, Blaise alingi réseaux sociaux, Blaise boye apesi ba raison moko oyo ngai BBC na trouvé ango banal et je vais m'expliquer pourquoi na lobi banal. Ariachou, je ne pense pas que non basala ki ata 6 mois na Blaise wana. Biso nyoso to mona ki Ariachou sorti né médiatique après ba situation les kanaki nango ya divorce na ye na papa bana na ye muto yaki ko sala ke no Ariachou bima lisusu sur les réseaux sociaux ezaki Mark Tabou et to mona ki après wana on s'est dit que non ezaki relation malgré voix se bima ki ba makambo ebele bima ki mena ngamu na ye alindima ki angote na minute muke Blaise na minute muke dot. Et aujourd'hui, tu viens informer aux gens, soi-disant que non, ngande na boya ki mobali parce que nazo sengaye que non atika réseaux sociaux, nazo sengaye asala boye, nazo sengaye boye meye azo lingate, na lingi point wana a changé parce que na lingi mobali na nganga moko na comme star et tout, ba raison moko eza vraiment trop drôle, trop bête. Pourquoi na loba bongo? Na loba que est-ce que Ariachou, pourquoi tu précipitais ou précipita qui il y a que non Blaise qui opé sa mbongo libali pas bino? Est-ce que lorsque est-ce que tu te rends compte que tu as aussi une famille? Au vent ça qui famille na yon a se que non, ba yamba famille à Blaise. Bref, le problème c'était quoi? Ezaki que non, il fallait aux attendre à Blaise ou à 6 mois, une année. Pourquoi tu avais précipité? Parce que tant que bobanaki pe na Blaise ango, tant que makambo ba voice banjo bima ya Mark Tabou, il y a eu des gens sur les réseaux sociaux babande koloba o ba yebi Blaise. O ba pe ba ne koloba ke no Blaise alinga na réseaux sociaux za mutu a réseaux sociaux. Je crois oyeba ki ango. Mutu déjà yo kuti déjà akenda kala na makambo réseaux sociaux. Oyaka ko katisa yango oya ko pekisa yango. Ça n'a pas de sens ma chérie. Problème est que non, muninga sake déjà apesi mongo pa na bino. Avant d'ici famille na yo, avant d'ici famille na ye. Au vent d'ici famille na yo, au vent d'ici pe famille na ye. Lorsque ozoya na courage na nyonso pona ko informer batu ke non. Ngande na boya ki Blaise. Est-ce que tu te rends compte ya famille na yo? Au couvent de sa famille na yo combien de fois ya batu ba ko pe sa dot. Bref, ngana oké lo ba ke non, erreur eza commencement ou encore début ya relation na bino. Il fallait aux attendre 6 mois, une année avec la personne et après ndotinda ki no sala dot. Ba conséquence ya ko précipiter yango yo. Ba conséquence ya mawelisa yango yo. Ba conséquence ya matalana yango yo. Ba de ko bo comprendre ka peko aimer partager la grande famille tozo solo la na biso kaka. Tozo solo la ezanga babino mama BBC a ngana lo bananga ka vérité parce que ngana linga vraiment ba tu ba comprendre, to réfléchir loko la batu. Tu es sûr Ariachou zo ko yebisa batu ke non ngande na boya kiye azakutu a parce que bazaki ne ensemble na kati ya voiture azoki ne soki musala soki ko déposer bango aboya ki ko filmer mobali mena monaki ndambu kaka ya elongi ya mobali alobi ke non aza a kutu moyena filmer ezate parce que aza na teni ya musala yende aboya ki mobali pona ba comportement moko boye. Jusque là Ariachou zo ka mayele te lorsque omoni ça ne va pas avec mobali. Ok ko kaba li solo pas mutu a pesi au conseil soit disant ndenge lobi ke non mutu a pesi comme ça memi likambo pas ndeko moko kwa mwasi tala comportement nazo mona ya mobali boye et ndeko a pesi o mayele akoloba ke non sala neti oboya ye totala à lire na ye. Moi je trouve ça trop pas fantel. On a trouvé un gros bomouana. Ça c'est quel genre de raisonnement? Et yepé a saleli et loko wana loko mobile abane ko pekisa mobile réseaux sociaux parce que elle s'est plus basée na likambuke non mobile alingi réseaux sociaux vlog ko publier ka babilo ko vlog ya lingi mobile vlog té siko yo tango banda ki no kuta ke déjà na makambo vlog wana.
Hein, yaya. Et lorsqu'au banda au publia yé tango yeko lakisa batu yé na réseaux sociaux, ngai misunanga témoin na ba commentaire, les gens disaient toujours oh yaza mutu a réseaux sociaux et simba tes relations oh. Erreur eza juste que non au précipita ki mango. Vlogo yeko mona ngo lelo. Mais non, il y a déjà ça qui mutu. La preuve en est qu'il était d'abord ami, peut-être ceux qui a offi au chroniqueurs nanio, ceux qui tumba, ceux qui nani wana. Donc mutu aza déjà na milliers ba chroniqueurs ya ba chroniqueuses. Aza déjà mutu ba réseaux sociaux. Okutie na monde wana. Parce que yo moko na ndenge ozana kokaka no ko bima na réseaux sociaux te. Ata ba lobia, ata ba peso concert, oyo kaka to osala 2 jours batami après ozongi kaka molimo ezongi sur na réseaux sociaux. Siko yo kuti mobali oh déjà yé pas kenda lokola yo. Yo komi ko pekisa ye. Yo kokaka ko nini ko tika réseaux sociaux te est-ce qu'on koka. Problème est ça que non, il fallait oser temps. Il fallait oser temps 6 mois, une année, c'est qui avec la personne je vais encore ko se na habiter sur na okoloba ko c'est remarier les sous na vie na yo. Ou encore donc bo balana na ye ko se remarier peut-être avec le monsieur Ozaiki na bon je sais pas trop. Hein bandeko. Il fallait oser temps na yo. Ozo ta 6 mois ta une année na blaze wana. Bandeko bozanga soni hein. Est-ce que ozo tia ba parents na yo wapi nani ariacho? Ko yaka ko répondre ba to réseaux sociaux te. Il faut pas te faire la tête pour na ba to réseaux sociaux bazwa ko komela yo. Non. Soki o banda ko vivre pour na ba commentaire ba to réseaux sociaux ma chérie, oza toujours na ba problème na vie. Tala na nou famille na yo peti. Oyo vandi sa ki olobi ke non azui mobali mususu blaze ye wana ozo sa ila batu publicité soi-disant au contribuer qui te yabimisa ki mbongo na ye. Si na retrouvé un go drôle. Bo luka pe longi nzambe na ndenge moko bien ko yaya. Ariachu soki lelo za bien o vandi kimia ba biso to ko sepela. Mais façon zo kende na makambu na yo eza bien te ma chérie. Oh donc tu avais voulu akokunda nani marque tabu mbala moko akosambuse pe mbala moko na réseaux sociaux pona mutu moko pona blaze o kutani ne lobby obosani peut-être ata bolamu moko o marque tabu asalela ki yo ya kosala ke non azongi so susu na monde ngo a réseaux sociaux pona blaze o sali tout donc o pakoli marque tabu ata zaki na ba mabe na ye siko yebisa ngai siko na minitio ezo simba na blaze te sans sa ki bomoto na yo eza wapi yaya o précipita ki okenda ki na ngombango dot pona nini bon na ebité ba famille mususu ndenge bazalaka na ebité parce que ngai non na place na nga na komi yo ka soni to mona ki na pesa non kaka exemple ya Karine Mokonzi qui je fais des gros bisous la Chine bo aimer bo partager mobali amona ki comportement abalaki comportement ya mobali elekaki ndelo Karine supporter kana ndako ya libala ya koloba ke un bon jour le monsieur va changer mais ko sala ke non mobali yo espoir ata ko changer ezatende lisusu grave non kufa pona soni te Karine n'a pas voulu kufa pona soni a supporter atali avandi sa famille atali ba feti o basala atali nyonso babota na mwana atali mobali a honoraye a supporter jusqu'à tel point le bité ngane na ya okufa place oyo abimaki ezo make ata sense ezo make sense na koloba ke yo o précipita ki mbangu ceux qui pona ko prouver marque tabu ceux qui pona ko prouver Mike nani papa bana na yo tozo yebate les femmes please surtout zaki na mobali divorce salemi atiki na mwana na bana mibale bandeko libala mususu ezalaka noki loba récompense ezalaka kaka loba mobali wana aboya yo
na ndenge na ye po na mabe na ye. La preuve ane ke to keka na Karine oyoyo. Na lobango toujours chaque fois ya koloba ke non. Soki evi wana papa evi wana akutaka Karine peut-être afaka de ou bien Karine da salaka kindumba sur les réseaux nanda kuna libala. To ngai to pema na réseaux sociaux te. Heureusement Karine asalaki kindumba te. Ye moko abimi abi bandeko na vandaki na lobaki na zamwa na nzambe. Na bala déjà na okyo zonga na ndaku na epa na biso te. Tant que chrétienne na okyo boma libala ote. O aza mobali na ngela supporter to mona ki Karine ndenge abimela ki biso ya kokonda zoka bana ko traverser ba moment abandé ko garder yango. Est-ce que moyen zate que non atana eloko wana to féliciter mutu. Elle faisait des lives. Il y a ba 1 heure 2 heures du temps. Mais elles ont traversé moment moko difficile na mobali na comportement. Netinga pe na loba jamais na okyo kufa po na mutu. Lorsque nazo ba que non jamais na okyo kufa po na mutu, mais je dois aussi kozwa temps. Si vous avez une histoire à Karine, parce que vous avez une bandeko, parfois le malheur est bon. Parfois, il y a comme parfois, si papa est vieux, on dirait peut-être on dirait pont à Karine. Si vous avez une façon de bima na réseaux sociaux, ko bima na sortie médiatique na salaka, babilo ko azolo babandeko. Moko na vandaka, je me demande, c'est quoi niveau ya raisonnement ya réaction za la nini? Ariachu pesa pe batu mususu o peut-être bazana mayele koleka yo pesa bango kimia parce que moko na komaka na niveau moko boye na comprendre susu ta personne te ya oza star oza comédienne oza la musala na yo bien neti dernièrement na mona ki je crois na live moko soki na TikTok soki osala ki o répondra ki mutu moko boye sur TikTok ozolobela ye ke non nzoto na nga na oki kotula te yo mutu ozofinga nga wana papa na yo kaka soki amoni ngai soki amoni nga kaka boye akokweya donc ozosala donc tu te confies trop ou encore oza sur trop na nzoto na yo yaya oyebi nzoto ya mwasi soki eza kitoko ozo briller oza na bassin oza so pende nini boza ebele batulaka soki ezaki ke non relation ou bien ko bala mwasi po na taille po na kitoko po na soki ozo shining soki ozo ngenga soki ezalaka bongo nde basi mususu kitoko batulaka te natala ki eloko wana ça fait même ata bat un mois soki 3 semaines eza na TikTok wana ndenge kutu nasalela ngo analyse namoni ke na bi nzambe ngane na kwa kobela liboma parce que niveau on nga nazo raisonner niveau on a comprendre Ariachu et que belisa mutu comment est-ce que ceux qui peut osaki peut fille peut-être quand ningo o répondre commentaire moko ya koloba ke non ata papa na yo soki a moninga a okwe akolinganga mais tu étais avec Mike dans une même maison kaka pona Taïwana ou encore ceux qui kaka pona Taïwana ozaki na Taïwana ozeka na nzoto wana oyo lobi ke neza nzoto moko ekwe isarabato mais Mike a parvenir kotika yo alors babilo ko mususu avant koloba ndeko mwasi il faut qu'on réfléchir ozo ko répondre mutu koloba ke non nga ta papa na yo mutu zo finga nga so papa na yo moninga kokweya mais tia aussi to papa na za vivant maman na za vivant tia aussi tes sœurs ozo en famille babilo mususu bimisala munoko papa na soki a moninga na répondre commentaire au papa na okutu soki a moninga kokufanga a oliganga. Mais il fallait na rappeler ya koloba ke non kaka taille wana ozana ngo ozana taille kitoko tika to kumisa taille na yo ozana taille kitoko nyoso kitoko mais yo boya ki Mike te encore papa bana na yo te mais yenda boya ki yoti tango boya ki ona ba aventure nyoso asalela ki yo amemela ki yo na vie amona ki taille wana te alors détrompe-toi ya koloba ke non taille nanga papa na yo détrompe-toi maman soki ezalaki basi combien ya kitoko a telemi yo kutoza mukuse 1,75 m donc assez a telemi penza tout droit ke non tali penza taille ye oyo mais azoluka libala yaya assurance ya kitoko ya taille eza assurance ya libala te nayokaki yango pasi réponse opesaki ndeko mwasi wana
Donc tu es sûr dans zoto na yo. Oh mobali wa botise okutu so to tolongola kutu papa tolongola no Mike. Moi na no liboso. Papa na ye. Ce que ça qui que non taille na ça canon. Et ça que non mibali bakufa ka bataille. Mais papa pe moi na no liboso atika yo te. Alors ce que vous tambola ariacho so tambola ne loko wana la lolendo wana ya koloba ke non ozana taille ozana bassin tout boy okotulate. Ma chérie tu vas te retrouver. Au saliba au bimina mibale soki combien likona ngo sumusu ba epe batikeli o malade lukelo nyanzambe dans les bons et ça peut propreté oyo zo ya koloba ke no yondo boya ki blaze est-ce que ezape nécessaire ya koya lobango comment est-ce que yo komisi réseaux sociaux justice ata batu ba fingi yo ata batu ba kosolo likambo tu n'as pas ce temps ya koya ko répondre à Riachou hein. Muteza oyo kaka. Muteza oyo areki la kananu pour mieux sauter. Okomi na ba insulte na ba commentaire na banani na ba life na yo ba nini okomi on dirait attaquante moko boy. Kito côté ma chérie. Tant okomaka na Belgique to mona ki makambo nzambe. Eh, pardon Bati. Pardon franchement. Bref bandeko ezaki bongo. Elle est venue pour informer que non aboyi Blaise malgré que non ye Blaise aboyi était Blaise penana a lobeli eloko mon côté yenda aboyi pour Blaise alingi réseaux sociaux à mon aki pardon hey to senga ata sagesse à Salomon réseaux sociaux beaucoup beli sabatu Mutozo sala fière ya nzoto mais asa aboti mwana liboso nanu aboti mwana libala liboso ya mibale mobali aboyiye oyo peso kenena kokufa mais ozo sala fière akoloba ke non na kotulate la grande famille tokutani pardon les mina ki olala bisous bye bye tokutani bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.